cas bazalaki belé basam tin orchestre ba musicien bazalaki wana mais Koffi Olomide moni ba musicien te matalika mutarobeta en orchestration wa benga mutale shek atalika yo bon yango wana ba mystère nzambe les étoiles tant sous bazoki sam tinto mais tant sous lelo ba modoko ba se retrouva te mais tant sous lelo ba lebu ba tout sous ba se retrouva te on sam tinto za mutema mabezo yaki na izene donc mutali boso ezaki Suzuki to fandi na vie nga bon vie nazo na chanteur na nga mobo mais chanteur wana vie kota l'aspect physique na été yo talaka voix na tala aspect physique na été ndeni andeni ngabita zane ka mutu normal bon mutu normal ba na tala ngabite vie nga mo na yebi to vandi yo na yebi yo mais kana nous avant tala mamba aspect physique na yo kaka mo secret na non propriété. OK. En tout cas, c'est au monde il faut mes garçons propres. Donc c'était comme ça. Après ça a eu boga, on se comprend là. C'était ça. Mais bon, Koffi Olomide linga mama boy na ya na master. Na ebi space ko Koffi. C'est après en tout cas massa mo bo abeta accompagnement. Donc ça na spé moko mais boulot peneza danger te mais. Yo ala massa pas problème. Abi mais yo que ça auto sala wonde. Ozo la problématique la problématique. Habiter presse. Ah ça important au monde a ça important à dire. Donc tout ça il ne peut qu'on a même jour quand nous les on a zala qui peut mais na ebi que na niveau awa et senga ke zo moi temps mais et ça la bien sur ça ya kana ya ya na le bout on pas moni le babi no pena do ale makaba zibila problème ko no pena la zibila ale makaba na ngavo siko na nzemba sam to ponaki nzembu ya chamboui kwa chilu to bande de au répéter ngo donc le cœur a pandia ngo danger nzembo yo eza bien na bien ko pe bien mais so bon mona na olima ngote to total émission ngo bo mais ça ndenge bena fingi Koffi donc ba injire wana vraiment na ebité pourquoi et pourtant ba comment so la bien ayaka pa Koffi kuna na ndako tango yozo finga Koffi ngana to so la bien ozo bongisa nini na relation ya ngana Koffi soki lelo Koffi aboki singa yo sa na ngana so patron na bo finga asa papa na ngai papa na bino pe po bino no so to uta place moko ya mabete bolonga bo finga so ina na lobby global mais sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Mass. Cette émission est sponsorisée par celui qui est et qu'il reste l'incontestable, indéchiffrable Papy le Roi, carte illimitée, formula Souka. Baba Nadi. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili ba internet nyoso to esika bozali na pesi bino mbote pe weekend malamu po biso toza déjà weekend awa na pesi no bambote belé esika bozali bi bota la biso na États-Unis na Belgique na Paris na Suède na Irlande partout to pesi bino ba merci belé pour la confiance pour ça na site na bino Congo mokili mais ça rabino chaque fois na lemba ko ba ngote makambe sala manakata mokili fo bomona on la kata mokili yango na moko ya raison au Congo mokili lelo ebemeli bino histoire boyebi ke tozo beta ma solo ya ba histoire à orchestre donc tozo beta ma solo ya ba histoire ya orchestre donc ba orchestre zebe na Kinshasa biso to lobela li solo quartier latin quartier latin eza orchestre monene e umeli Koffi Olomide abimisi ba artiste ebele donc histoire na ye to beta yango ata pendant une année aussi la tepo na ba danseuse baleka bazaka ka ko contribuer na kati ya histoire ya quartier latin lelo to ya mbeli bino moko ya mutu oyo asali 31 ans na Koffi Olomide pour quartier latin ko sa 32 ans il a sali 31 ans Rocky Blanchard
na nzela numéro to chaka na se ba télévision na bino bobengaka et puis bato ebele ba insister ki to yamba Rocky Blanchard yango lelo to yo lukaye pour to soigner par rapport ya bozali saminaye na kati ya quartier la depoti lelo azakara mbote na Rocky Blanchard ouais mbote na dej bonne santé oh mona santé pe ya quartier la tête va bien toujours orchestre l'équipe orchestre union sur Congo. OK en tout cas quartier la tête 32 ans le 16 novembre. Le 25. Le 25, ça le 26, le quoi est tombé qui lundi. OK. Le dimanche le 25. Ah OK, donc le 25 novembre, quartier Tekoxa 32 ans. 32 ans. Yo sali 31 ans. 31 ans voilà. Yeb sepsono ko kutana na Kofi Zarandene. Bon, on a Kofi to kutana na Bandal. Na 40 jours il y a Blaise Combo, ancien guitariste et à Wenge Musica. À Kufaka puis 40 jours na biso za un orchestre en flash musica. De wenge bik sara biso to yaka pona ko kabula maana bango de événement on déplace to okuta na Koffi Olomide. OK, merci beaucoup. Ce que ton beaucoup tana kezaka beaucoup tani bokeye lo ni les cas qui wana. Scénario ni les cas qui wana pour se retrouver dans quartier latin. Bon, biso tango ba benga biso poto presté. Biso flash musica tuzara Basam Chintu, Balebu Kabuya, Willy Bula, Suzuki, Mudogo. Bateau belé quoi. Bon, tant que biso tourné au presté. Après il y avait monsieur Kofi, Azaki peut inviter na Dibambo Maana, à Vandaki na Kitsa Liboso. Et puis attirer attention na ngai, na ba geste na tout et tout consort. Tant aussi ça qui Kubeta, tant au Kitinase, il y avait Tolin, un ancien danseur na biso ya quartier latin, bato ba yebi Tolin. Ne ayaki via Tindaki a Solananga, Tangazunga. Nde lokola ezaki na Bandal pembe ni wana ka yanda kuna na Lubumbashi ancien résidence na nde to keti kuna nde to sololi puis na kota. En tout cas bato bazaki belé basam Tinto orchestre ba musicien bazalaki wana mais Koffi Olomide moni ba musicien te matalika mutarobeta na orchestration wa bega mutalesheki batalesheki atalika yo bon yango wana ba mystère nzambe les étoiles tant sous bazoki sam Tinto mettant sous le loba modogo ba se retrouver mettant sous le loba lebu batumsu ba se retrouver wani sam Tinto azamte mama be te na bi bongo te eza étoile na bi eza étoile tant sous bazoki sam Tinto ou soit tant sous modogo tant soit ngaza na motema ya kobenga biso te donc nga tellement na zaki étoile moko ezaki caché et tant que sali tant bazoi nga yango moni ki sala ke ifungola ke na benda bana mai lelo ba se retrouver. OK, merci beaucoup. Ko ibisa biso na quartier latin tango yaki okuta banani. Bon, on a d'abord dans quartier la tête en côté qui est orchestre qui groupe d'accompagnement. OK. Donc groupe d'accompagnement Kofi Azalaki na ba rekene na poto soit à poto beti concert donc bino ba reke à Kinshasa. Ouais, biso zaki bata Kinshasa wa ba reke à Kinshasa. Na kutaka ba vie na biso moko netivie Toussaint. Za na poto na kutaka vie na biso vie Baron, vieux Baron na yem talakisa Koffi Olomide guitare, maître na ya guitare pour Koffi Olomide sera grand guitariste. OK. Ouais, na kutaka Coco Chomba. Na kutaka Simono Katondi. Sims. Ouais, na kutaka Yoto Delta Force abeta pe na Zaiko azana na Bruxelles. Si je me trompe pas. Na kutaka chef Aladji, vieux Aladji wa nzembo ya Mili oyanga nzembo ya mawa n'a pas de faux pas. Ancien chef d'orchestre na biso na kutaka ye kutaka Louis Mazungidi wa salaka animation na abuluye ngoma e akufa que son nom repose en paix. Akufa ouais na kuta pas écossais ouais bato monsieur Subongo on a tangi tebo ils ont quand même kala. OK. En tout cas, ce que c'est biso tombe aux na kati ya quartier la te wana. Makamni ni banda oleka. Ni mambelika na orchestre, ba voyage no liboso. Oyo voyage na kati ya quartier la te zaka na mboka ni. Bon, nga voyage na liboso ezalaki tukindaki Goma via Rwanda. Pendant kinde Rwanda mais tukinda na nzela ya Goma. Donc voyage on ezalaki 3 jours après Koko Tanangai groupe. Parce que Nago Kuta vide chef d'orchestre, ancien chef d'orchestre. Ou un chef d'orchestre, c'est un faux les collégiens. Autant ça la peine à quartier latin accompagnateur. Il y a un bassiste.
azalaka pe chef d'orchestre. Bon makambo elekaka kuna na ebité nakutaka ke bazala ba problème moko boye nakutaka kutu te ezalaki ba problème mo ezalaki après alobi alongwe. OK. Et pourtant bazalaki na veille à voyage. Il faut ba voyager. Kofi Olomide asazwaki mbongo ya batu. Basi basala liste ba kombo kenda et tout consort, il y avait des billets et tout consort. Allez à Siliki à Bialongwe balandi ya boui mais fallait orchestre kende. Donc déjà ultimatum ezalaki na kati ya groupe kenon buluka bassiste. Soliste yoto kenda oluka bassiste moko ayaka wana vie na ngamo boy filo. Et puis yemo Kofi Olomide aswaka ngai jour wana tanga zunga. Donc na baka na répétaka 3 jours après. En tout cas, merci beaucoup. Et ça l'a bien. Il y a des personnes dans nous. Tant que tu as écouté le quartier de l'album, oh, yo bando répété. Oh, yo répété pendant 3 jours, c'est ça que Kendi. Bon, album moi banda qui oh on a écouté on est là qui Tchatcho du sorcier. Tchatcho du sorcier. Quartier latin, Kofi Olomide. Kofi Olomide, oui. Avec son groupe d'accompagnement, le quartier latin. Ok. Merci. Faut le barabie. Merci. Histoire de découvrir ensemble. Au goût des Tchatcho du sorcier. Ok. Ce que Kofi Ezaki et ça l'année pour Kofi Olomide a décidé enfin à ça l'orchestre quartier latin. Ouais, c'est une très bonne question. Bon, tant que tout qui wana siko to bandi to umeli sali pe moi ba mekolo banini ba wenge siko e bandi ko mata ya ba dislocation ya ba zaiko famille de salami kolomboka nyoka longwa recruter ba jeune ba master ngane ti motingia ke zaiko donc orchestre belé bimé puis orchestre vraiment ils ont voyagé ba zo sala ba album baza robeta. Et au contraire, nous, biso to saï gaga, vieux oyela banzembu na apesi moi ligne, to bandu déchiffrer tout ça les arrangements à enregistrango, à kena poto, à zuba reke na yo ya poto, ayo kisi bango, bango pe ba meko bougeango moi muke, après ba beti na disque, ta ba robeta na disque, ba tourner à international ya ndenga ba poto, asai na bango, o ya Afrique, à Kiti, à eli biso nde bango pe ba beti to yekoli su moi muke nde bango ba beti, biso pe to saï en Afrique. Parce que biso tellement biso ezaki tozaki na cohésion makasi ke bango bango bazaki quand même bano zongo ka ke bon moi cop mongo boye ba obetaka likolo bika muto poto azomona ka ke azana e danger bani ba kofi po na e batu bazala il faut ba beta donc bata poto siko bano zongo ka moi likolo moi cop ka ye pa beti bon mais biso siko awe ezaki soki président outi poto aye tanga obenga biso toye. Donc répéter penza sentir pendant que avec amour quoi obika kini na poto mutapoto ko rater ni cop monika cop monsieur ali mais attends cop ali pour ça qui nango qui requin donc ce gars yé bo répéter donc ce petit concert après concert aussi enveloppe na donc ce gars yé to vidéo qui cop donc ce gars yé faut ça lango non sérieux tout ça que belé au mona o azo kokate aux en concert donc so en concert donc aux en l'arte donc c'était ça tant tout mona siko ko izo kota ba concert to betara na bakin tina ba Afrique tant ba registre ka image et qui na poto ba take it ndenge pe o ba obeta na poto ba enregistrer ba take mi super ya Afrique donc to mona ba concert ya poto to tala o pe Afrique ba ta poto ba otala siko ba ta poto nde siko ba yo sala comparaison ndenge biso to obeta la concert na ndenge ba ta poto bazo beta donc on dirait biso to ça na moi feeling. En plus si bato wana ezaka o comprendre mutu mo bo pe marana ye bo zala na air nyos mena soir ba obeta concert o comprendre ce que biso za na Afrique to musika alors parce que pour ça que Rocky Blanchard wana beta na basse wana donc to wana besoin to mone boye ba Rosette Kamono Fifi Boussa Lebu Kabuya Misapia Pembe o mona Feli Tyson Suzuki 4x4 on dit qu'on va mourir si vous Kofi que non mais la biso pe bango tout monde bango bani donc c'était ça pourquoi mais pour tala bango qu'on était habité on doit sauter ouais est-ce que ba Suzuki ba Lebu ba ya kitango combien orchestre tout dans un groupe d'accompagnement bon yo tuni question normalement ça ndenge nini et comment ni pour faire orchestre voilà et comment ni pour ça l'orchestre pour ça l'orchestre ngai donc et utaki epai na nga d'abord na lo nga d'abord na to sola na vie na si venga mais pourquoi pour na monnaie ba mutinge ba master ba komo de ba mikili ba ye ba obeta
tu peux me rappeler ba mon nga pena za danger ba ebi ke obina mettre mais bango ba ko beta ba disque to ko pena ke non disque mutingi abeti disque na big star gi wanzambe abeti mais ko mettre disque au beta te mais ndeni me ba yuko sa pas kofi ma pe je me suis ah mais vie ndé to beta boy parce que le ko ya kana ba borbo et tout déchiffraka après aujourd'hui cassette ok babaxi sous moi idée après basali kuna poni ka biso mo te to bandengo bandeliti suka to kuti pe studio si s'agit peut de studio on a ba poto to ki via bi na banane mais so na meki to zonga ka biso mbaleti abiso ameki to zonga ka ngana ye ngabinde ngana onde na bi les fanto langa tika bato yo kutanga na bango donc namona na koma mona nitsi ba mo bulelenga namona ka soka na die misuku to ka na avion ba ko bima na fenêtre ba sauter ngabite vie neto aboy to ubeta danger oleka bato abite na yebi ke ubeta danger mais ce que zo sala état d'âme nga selonga mon kolobo na lingite ke na mema bato batika e ko kitsanga ndenge na omata na besoin na za na bato ndingo lobina tokindaka tozonga ke sala moi bien tu bandon sola bibo puisque tu insistes je suis d'accord mais yo lukelanga batu ngala ko sala orchestre na batu te il y a quelques-uns mais bango nyoso te yo lukelanga batu parce que tant que o lukele batu yango zonga ki na flash musique na zongi sikoyo na flash musique place au Sam tu as président voilà wana veno tomber bien wana bongo wana bongo na continue bien oui continue na uzonga sikoyo na fief bon na esi venga bon ça va na ndozwa ta mutu moko après boto ba bité problème mente yo zwa kaka soko zwinga pe na otala nde na osala kote pe moi naza ko écarter malembe to yeba ndeni to sala donc to sala ngo malembe ezaki mamo ya précédent ezaki pétant entre temps pe ba o choquer a continuer ka na système na OK entre temps biso pe kotoyo toza ko fula kaka nga pe na meli na ngenge nazoya kala ba masa malembe ba vie na nga pe ba ebité mutaliboso yaki na ezene donc mutaliboso ezaki Suzuki to fandi na vie nga bon vie nazoya na chanteur na nga mobo mais chanteur wana vie kotala aspect physique na été yo talaka voix na tala aspect physique na été ndeni andeni ngabita zane ka mutu normal bon mutu normal ba na tala ngabite vie nga mo na yebi to vani yo na yebi yo mais quand nous avons tala mamba aspect physique na yo kaka mo bon ni za ki bien te sérieux wana bon na habité mais pas ça peut pique mettre ça normal oui ça non l'aspect physique te pour vieux temps je très bando contenant faut andeni critère penate vieux déjà sur tali moni kofi déjà sur tali depuis sur tali même ba film akala sur tali nga d'abord kofi avant na côté pana maman na nga mutu nga ça mais na mona mise mobo ya poto bazaka na papa yomba mingi bo azaka bien là propre nando benge mise ya poto donc maman abotanga mta esanga bité kombo na kofi olomide donc moi je l'appréciais na ndenge ya bima na ye na ndenge na ye na no monika jongo calme on dirait étudiant mon boy très propre azaka na poto vous comprenez donc bongo kaka OK parce que na mona kaka siko il faut tout ça l'orchestre parce que faut na pe na batu mongo boy ponga de ya ba propre na bandango de ya mo kala OK bon ngaza mona gombe mona pe na né grandi à gombe donc ba propre kala parce que na otala ki vie siko yesenga siko faut tout ça la pena parce que wenge sutala ka wenge ne bimaki na moi bato mo ba propre banini siko biso futo salati ko fiaza mukolo mais siko bana mike ba oya ba tia renforce ko fo bana mo boy moi ba genre ba wenge banini on comprend dans sens wana siko Suzuki aza mutu mo ba kola na ye mafu ye pena ki para na été ya tamba ti continue na se talent zo ke na ya to yebisi ya bendi ne ka do azaka na ye pena mafu na ye parce que na mafu na ye ko fiaza mutu mo a servir mutu mingi mo atali ndeni mokoto do a servir mutu trop surtout na poutrement nini moi ndeni otoka boy chaputre donc c'est monsieur Kofi Olomide ya on a yebisa ke déjà ke ngabi bon en tout cas na oya na Suzuki mais c'est moi comme on est Suzuki 4x4 Suzuki 4x4 Kofi mtapesa mais Suzuki za kombo na yemoko azongo na kitambo luzubu kombo neza Olivier Suzuki ya kombo ya orchestre ba pesa na ba orchestre na bango ya kitambo banda obeta yango ya kala ngoti na flash mais na quartier latin Kofi mtabakisa ngo Suzuki 4x4 OK aïe kotano aspecte ya bisa va ya kana lobi na ngope pa na ke na luki Suzuki nini pas
na expliquer talabo on est en ma vie pour une tika na flash musique. Oh ça va c'est bon. Na suis pas 13 heures. Je me trompe pas tout côté pas Kofi pas na via za likolo na pesi qui t'a vendu na landi veti na pale na likolo na kuta ina mère. Bonjour mère. Viens na luka viens na musicien moko babi. Papa na yazo sukolanga bien ça va. Soka silisi oyebisi na se na ina musicien fa na oh c'est na kiti pet tu veux pas quitter aye on a vu en paleni na bandal na Lubumbashi en face à 300 d'or. OK. Mais pas veut pas humilité toi ba ebisi pas à kiti pet le quoi derrière si na essayer ko tala aspect physique était yo kaka pas meline ngenge pas tant pas ouais chanteur on yo poésie ngayo comme on a no Suzuki Suzuki 4x4 tout ce qui ga wana pas ça va nzembo nini Ride d'amour. Je guitare pas. Malheureusement guitare exacte donc 4 filles attendent mon guitare. Plein. Faut ça JM la tinde JM petit on a star le kuta ba JM ka ba suke belé. OK. Obi ke no beta guitare Suzuki pas bandi souci souci. Ko fait c'est katana. Yo ça la voix né à part première voix. Habiter à part première voix na cœur na tchaka deuxième. Bon ça va. Yemba on a deuxième banda on kambala on a deuxième. Ça. Ba chanteur o ba yemba ba yebi nsembo wana o ari d'amour. Souci ba yebi sayo banda on siko na deuxième voix. Ça net bo ça la cœur yemba on yo moko me yemba la deuxième voix. Ba yebi. Donc garçon na Suzuki a band autant a bandi kaka. Donc comment même pas la katikati ko faire essayer kata o yebi. Donc c'était ça. Parce que mutami balo ya kinena pour yo flash musique moment bon na quartier la terre. Mutami balé na yo ya na Lebu Kabuya. Misa pia pembe. Parce que Lebu Kabuya zakande ni. Lebu Kabuya yeto kutana na ville. Pour tant on autant nganga na ina. Na flamboana na ina. Yo mona ina. Voilà. Lebu siko azamo na centre ville afanda na Kaonatra juste na gare centrale. OK. Kaonatra. Parce qu'il y avait des amis Olela, famille Olela, banda olinga musique to, sko to anda osolana bango bien, banda oya ozonga na ina to kepa na bango to na olaksa bango ba guitare, sko Lebu azaki ne ayeba ene guitare na nte. OK. Sko moi formation mukia zali nango bango tema bazali nango te na obimaka neti ayebi. OK. Sko azo azobet donc Lebu Kabuya, siko na famille wana Olela, bango ya bano fa na gare centrale. Na ba immeuble a onatra wana nde siko tanga la zoya wana ba webisanga ke non to na fête mo vendredi photo betaka sœur na biso azobala to sala ka to betata bon dendi mo interprétation c'est mo beta to senga kana ndinga famille pour te sepelisa ba père il faut zala mabiso ngana ozala sko na beta guitare o te to na master mo beta accompagnement danger massa côté ou banini si to travailler ki na ye comme ça il y a obetaka accompagnement et obeti basse to betaka to yembika eloko mo bo c'est ben apetika moi c'est ben moi ça va tout ça là pas la soirée pe to efetia mon radio moi pembe moulai ti ba veste banini tala poudre nga maman na ngai o Angel Fasito fandi wana apesinga mbota obude Lebu Kabuya. Masayo guitariste grand soliste. Na flash musique a beta na été. Wana sko première fois to mona na vie. OK. Master na ba Olela, ba Guilin. Ba sanga grand soliste banini. Tala jea pembe. Première fois mona mo mbala che poudre. Boga. Ba to fandi peti na fete ba yo benga biso pa. Ba bana pe ba se pe sa sert na bango banini. Matina podium na réglé papa massa na Olela ya beta drum makena drum les bois qui a su guitare solo ayebi même pas quoi accorder guitare do ayebi rien quoi do ayebi ka simbine kaka petit mo bazala ki pa c'est boyo ya kala accompagnement jo mo asu solo to sali ka mo ne na ndenge ka to sala ki pa eleki ta to ke vanda ngasko na do sekanga oh mutu pembe ba poudre belé bo do on dirait bavon Marie do ko yebi lo côté zéro bo est-ce que nenga monene na beti du âge de lequel donc on a combien on a niveau artistique il y a na âge on a obeta bo ndeni de lequel
wana avant quartier latin na loba nde to ebanaki quoi Ok. elekeli ye nde sikoyo place toyokangama na lebu do akomaki ye mpe so auti chik donc so bauti chik bango bayaka na liboso ya ina bazelinga biso so tobimi nga na bimi aye toke sikoyo toanobeta sikoyo moko so akangi boye te donc boyebana na ye avant quartier latin. Avant quartier latin. Ok, biso lobeta eza avant quartier latin. avant quartier latin Mais à côté mpe na flash musique. ngaka nayaki ne na flash musique Ok. sikoyo ntango ekomi sikoyo na ndozwa bato donc ntango na ye abanda obeta na flash musique abanda obeta mais omonaka omoi série wana mutu tu sikoyo omona ntango baorchestre tu sikoyo tokwa wenge ebimi bato tu batalisa sikoyo minduki na wenge ekomi ke bato tu balinga fo bazala propre Référence. so omoni mise moko bakoyeba ne danger te maza mwa aspect mwa nini fo bozwa ye kaka boluka kaka bokotisa ye kaka mpo esala kaka ocomprendre. Ok. Donc c'était ça nde to place tokoyeba na lebu ti papa na ye omeme mpe nde namemaki na flash musique c'était si pareil abimasa moko ya aspect banini mais aza mpe na danger na guitare te mais to aobeta na ye nde mpe nayaki ne kaka na nini Ya sala test na nzimbo. lebu Oui. lebu ntango na ye na bon ntango aye na flash ntango nazwi suzuki après sikoyo nakezwa sikoyo lebu na po aya quartier. aya quartier la te Ok. ntango aye lebu sikoyo tokomaya déjà kobeta parce que nga nakoti quartier latin mais tokutanaka Ok. so tovandi tokobeta guitare Travailler babiloko ya quartier latin. babiloko ya quartier latin ozocomprendre tokotravaille ye azozwa na ye mwa balakine mais azozwa na ye ocomprendre donc c'était ça sikoyo ye secret na ye non propriété. Ok. En tout cas, so omoni ofo ba mes garçons propre boye ndeni. Donc c'était comme ça, après ça zaï boga, vous comprendre moula. Non, c'était ça. Bon, kofi lo linga mamba boye na ya na master. Na ebisi pe siko kofi. C'est après en tout cas massa mo bo abeta accompagnement. Donc ça na spé moko me boulot peneza danger te mais. Yo ala massa ba problème. Abi mais yo que ça auto sala ndeni. Ozo na ba problématique na ba problématique habiter presse asa important au monde asa important à guérir donc tout ça il n'est pas kuna même jour ndu le wana zala ki pe mais na yebi ke na niveau awa et senga ke zo mo temps mais et ça la bien sur ça o yakana na ya na lebu to pas moni le babi do pena do ale makaba zupela problème ko do pena na zupela ale makaba na nga vraiment beta non faire seki abi ça doit être un grave problème mais de ta beti ko faire moli doit ta comprendre que donc non na niveau quartier mais problème mais to s'adapter car ne les bois kotaki mutami satu pour yo aussi c'est flash music mutami satu zaina Willy Boula OK Willy Boula yaki excellent mon dogoyer excellent donc c'était ça et bon Sam tant Sam c'était quoi Sam ezalaki wana sikoyo tokomi sikoyo orchestre komi orchestre donc Sam amta sukozwa Sam normalement za mutu ya suka o nazoaki ya pour ya daki président ozuba musicien nyonso tant ba musicien wana tozi ekomaki moko mususu ko faire bisinga en tout cas na zuba musicien trop mais faudra kende na quartier na bino na kende kotala orchestre na bino flash musique ayakozwa mutu te abina yaka na assisté na rep na pesa bango moi quelque chose batia na caisse na bango et puis na pesa la bango cadeau à guitare quelque part ko fait qui reconnaissant na ndenge flash musique ande za nga za reconnaissant ti lelo za reconnaissant mwana ngani mwana mama mi OK babota ye papa zalaka te na kisangani botika ya vandao OK oyebike ayena bisinga na yepe Sam nini nde zaboye président ya otala bino awela bino moi wana Sam atikala recruter ne bato mususu bato bazale orchestre quartier Zahara na bato belé. OK Moi je prenais des pions do ezaki ba pions en plus ba pions wana osoki na soki otali à part Modogo Willy Boula ngai moko mutu na yakine na flash OK Lebu ngai moko mnayaka na na flash Suzuki ngai moko mnayaka na flash OK donc à part Modogo mutu to kutana na ye à partir à ITC flash ti to ça la flash musique à Libanda ITC flash papa chéri na beta voilà na tene de Ngalema OK d'ailleurs beta na papa chéri déjà oui wana na ITC flash na compte ya orchestre ya tene de Ngalema OK wana déjà OK banda oyemba ndenge moko à peu près timbre moko na Sam Chintu OK oui siko ko fait akiti ozone ayo tala répétition aye répétition
na signalaki bango via koya papa bozala propre bani bato toujours bazali propre bafan plein pas bafandi pas ba 19h boy pas Mercedes ye pas ekoti to koti ngai kofi na masamo na bité so akenda wapi na yebaka te bo soki Nicolas Nkoso na bité so akenda wapi Nicolas azala ba poto me na bité so wapi ngai bi na kombo Nkoso OK to ina ye pa to kotiti to fandi na rep ba ndo répéter pam nga to vaina kofi ko so na vaina sima totali ko fe ba et ça ba on a kende faina pesa mo mondo après neni après abanga kende ngalo batamwe lo mo wa sababa to kata vie ngalo ba mo lo mo vie lo bidon talaka à l'époque ba 80 moi le kasa on a $100 o isaï so liango bo liango 1 mois et demi parler mobimba yo azu bon $100 boucha na caisse ba beti maboko azu guitare acoustique électroacoustique moko biwa op bozwa na contribuer ka chaque fois so bozala moi problème chaque fois so bozala moi problème bo le kakana bino na vie na bino ma bezate bani ça va pour ça après son maboko ça na guitare biso koti toke na biso ça na ça matcha ko pe na caisse te na poche wana bango baza côté la bango nga na zakalanga déjà na quartier là te nde toke na biso nde siko ka nde to répétaka wana nzembo nanga moto no beta na flash musique galerie mongo mais encore nzembo au chat titre na voilà nzembo boso na cha na album ya pas de faux pas OK siko mogo surtout et répétition biso tout ba vie do Congo so bato belende to zaina orchestre wana neni mwana beti monzembo wana pesi bato zwa bozwa imo no babayoka kombo nini na benga yo alise Pedro nanga beaucoup nini na tia mwana chepa to no beta ngoto batisu mwa arrangement bani kofia yebakate chaque façon to banda rep to banda na ngoto beti ngo so esili ala to bandi rep parce que jour ngo zaki kofia ye na bureau à côté biso yebakite OK to no beta ngo papa nzembo nani atuni kuna biwa bite wana nzembo ya Blanchard bobenga yaya bokata no Blanchard après za obenga ngo te présent na bureau tina bien boyi bise nzembo nanga bite na ebita bi ayoki ne to répéter ayoki ngabia telemi pa na koti na bureau bonjour présent embinga ne so bonjour ça va kwa nzembo nanga micro no nzembo no vraiment bi yanga ya bi c'est bien alors yebisa bango bo bandela nga mona oya gwansi go bachesi go nzembo o so ya kofi tangala na biwa bite bisa mbakata nzembo wana bo bandela nzembo wana nga mona zoya OK nazo kunanga bukata via bito bandela nzembo na ngai mo zoya ya solo fandi to zongo sko seri ipa bimi na biwa yo wana lingesa muto bi bukata na to kata bi atuni bango nzembo nani te ya Blanchard ya solo Blanchard za nzembo bo do Congo déjà composer bien donc c'est que ba chanteur ba la nzembo danger donc bon à partir à lelo mutu moko ya ba nzembo to sala album orchestre OK place album orchestre utaki parce que ça makota ndeni après ka koleka ya kofi na répétition balamo a pointa ki ça moke péché ça musiko péché baninga to bando ke na biso pe apoto et au ko masiko to sala V12 to yo mais ma première fois to yo mais ma modogo na poto modogo na Eric Tout OK et voyage moka 2 mois tout poto tout ça les albums tout ici et c'est nga isko to zonga kisasa sko ta to zonga ko fi fala katika la sous 2 semaines après landa biso so to zonga biso moko OK nda bengi nga moko bia Shadow Betty très bien je t'invite dans un restaurant Antoine Ndongo Betty félicitations na bengi si on a un restaurant obi ke bozonga lobby bien puis nga na otikala bois 2 semaines après na landa bino mais je t'invite toke na mère na yo toke restaurant
toke restaurant ngai na mère alia toke na restaurant chinoise tofandi tobande udame tosolola ebisinga yo monde bo kende bo namona cadeau na opesa te cadeau na opesa yo so okomi kine kende ozwelanga sam président na bino wana kala nayebi ke moni mo mutasenga ko yana sam siko problème ezali ni sam akoka kokota depuis mais azalaki pena na niveau oyo tozali nango besoin te azalaki na ye artiste bon artiste alinga musique mais niveau pena artistique ayebi auta l'émission ayebi mamna oloba nga ko sakate azalaki pena na niveau wana oyo biso zali nango besoin te mais aza mutu mobo s'adaptera facilement so avandi na pembe na un grand awumelaka te donc ayibaka niveau mutu aleki yo aluki su mutu wana aleki donc ndenge koma bongo do eza blagi te c'est un travailleur mauta pena na se osenti pena mutu azoya ti akomi kofa ayebaki niveau artistique asam abi soki eza po asala teste baozwa ye te abi cadeau na pesi yo shadow so komi kisasa kende zwa sam yaka na ye akoti orchestre sans test sans nini apotana ye moko asala effort azwa niveau après nga mona ebeloni na osala na ye maman ton ozwi sam pe orchestre ngo pe kufi mon so ozwi siko kolo orchestre zwa siko eza exemple na pesa zwa siko wera ko tse quartier latin parce que maison mère ça sonné des exemples na ko pesa ngona n'importe qui na pesi ka pona linga angia matron na linga ya Noël mingi on a bi je suis ya Noël au juillet au côté na quartier latin baka kol boule silit donc tant on jui samichintu place sur flash musique et ko kufa batu ba mona nga mabe ba ina ote na quartier ba ina nga mabe mais balobara yangia maloba l'avenir nous donnera raison. Lelo nga vandara na Kisasa avec ma famille ça ma vandara azala baleki ne musu pa bengisa bango bana ba poto azala mwasi ne na bana naye ndoko azala mwasi na bana naye na poto lebu azala mwasi na bana naye na poto lebu kabuya mwasi na bana naye na poto ba Suzuki mwasi na bango na bana bango na poto yango na profiter oyebisa bana mai so pena boa batu ya bwanya makambo ngai ndenge na cité ba kombo na bino na ndenge ya solo boy lelo ndenge bovanda na bino na poto na ba famille na bino est-ce que ça mabeto malamu ko felo mede mabeni na sala place wana leader mon côté na Kisasa ezala JB ezala were za nini azwa misa ke na poto aibisi ale kima sala boité na volonté na bino na bité ke bokima o batikala na ndenge bolongwela mais boyebi ke soki bo salaki na quartier la tente mais lelo bo se retrouver place boate on comprendre siko na ebité mabeni ni oyo mais c'est Koffi Olomide sala pourtant sous lelo au vandi penza nde to komi mikolo to saka ba mikelo to komi mikolo to ba parents au vandi bana na yo na ngai na bana nga to fa na TV to fanda to moine teta su samichin to fandi oza ofinga Koffi Olomide Suzuki na histoire na obeta Suzuki pe na ovandi ezala mabe ezala malamu mo vandi penza ndongo kolisi bana biso to kolisi bana ngai papa bana na yo pe na vandi na zalaka na Koffi Olomide ti lelo bino bolongwa na bino bwana bino na bapoto soit disant bwana paradis kuna makamnyo so fele bien bovandaka bien biso za na biso na li feloir ovandi siko ofinga soit disant papa na nga Koffi Olomide atali kamoko boye bako condamner Koffi mais yo mo so tali parcours ya vie artistique na yo eza po ngai pe na finga yo ndeko na ngai neti Suzuki so ngai na fingi yo au moins te ko ekoti mamba famille po moko toza parenté place mo to kuta na famille samichintu ndenge to kola to koma de ya famille moi tumba lelo nga na fani na TV na osala émission na ofinga yo sikoyo mais c'est Koffi Olomide patron na ngai place azali ayebi ke bino tout ayebi ke Blanchard avivaka sans rancune batuto bazala balongwa ti lelo basaka ba master ya Blanchard do basololaka eloko moko boezali na wa fingi Koffi esai ko bimisa maloba onyo soto
mais nayebi si yo ezali eza mawa makambo ya sepe eza ya mabe te nga alobaka nauti oloba ngwa meme Kofi Olomide ayebi ke ngai nasololaka na bancien nyonso ya quartier la te na vivaka sa rankine ntango yo bimi ofingi Kofi obi autrement bakolobaki to shado ayeba ide yake baofinga Kofi ntango yo oza kofinga oui automatiquement ntango yo oza ofinga Kofi nga na tosololaka bien ozobongisa nini na relation ya nga na Kofi soki lelo Kofi abwakisi nga yo osala na nga nini bosali ba plus de 15 ans 20 ans na bapoto bosalelaka nga nini kobanda na sengle to ti na nini na bela na sana otako bela makasi awa bino tu bosala na nasalelaki alongolaki ata disengi abike Blanchard zwa botindela Blanchard ekosomba ata kinini na hôpital donc on peut soki mpe na kufaki bongai bocontribuer na rien mais tango ngana bino tozaka bien bozo finga patron ataza na likamo mabe boso patron na bo finga asa papa na ngai papa na bino pe po bino nyonso to uta place moko bien mabe te bolonga bo finga so ina na lobby en global mais mutu na ngai Che Guevara mete l'homme de Santa obengi ngai olobi ke na sepele makasi na pel na yo ba ine obi de Kinshi la vie na yo marambasali vie na biso pena ko zala boye vraiment atindi ronsara finga ngai nazo yo kayo ebike na yo kayo na bando seka ngabi vie atindi ronsara finga yo abi oui vie atindi ronsara finga ngai na regretter mabe so nga na fingi sikoyo to seki na ebiso ngabi te est-ce que ya solo pena vie pena ako vanda karabika ke na ronsara ke finga sam bon ezaki butu tolbaki entre parenthèses to sola tutika lu to bengani namte mais ngana ke na rep na comprendre était directeur artistique na biso Cindy Leker na mona Leker to fandi ka gaer moko bonde za rapose abi siko to préparer concert na biso ya le 17 wa Cindy chante quartier latin siko na nzemba sam to ponaki nzembu ya Chambouy wa Chiluba to bande da répéter ngo donc Leker a pas en danger mais tout le monde quand surtout c'est bon si quoi Chambouy ezelanan ezelanan vers Zoloba faut bêta quadra moté faut bêta le cœur faut mbango ça très bien ya bezela mais lobby ka ya lobby dévoiler penabi nzembo yo eza bien na bien on peut bien mais so bon mona na olinga ngote toto telle émission ngo mais Sam ndenge pena fingi Kofi donc banjir wana vraiment na ebité pourquoi et pourtant ba comment so la bien ayaka pas Kofi kuna nanda akenda pas Kofi kuna nanda ku basola ka bien biso pe tout monde aker moko le kaka moi to répéter ayepe basa bien na vie na ye mendenga fingi ye penza bon ndenge ka tozaka boy donc na mona mutu moko finga biso to honorer po toza ko honorer bato akala tina oyemba boy nazo honorer wana le cœur muta oloba ngabi mais nga lobi ngape na bi mais nga lobi to sola na beti li solo ya téléphone lobi nga to sola ki na sam tala boy tala le cœur a singa bité ronsa à répondre ndé parce que Kofi normalement ko répondre sam te abi ronsa ndé mutu à répondre ata yo moko Che Guevara mente nga yoka ki omena sa ekipe na bwanya mais ata batindaki ronsa mais so batindi nga na yebi yo ko sala ba bebele ronsa ka bangi soki vraiment ronsa ka fingaki soko sali so eza vie mutatindaki oyeba ke vie mutatindaki ata ronsa mo nga te vie mutatindaki ngai yo sali ngote mais to moni émission au fingi vie yo na bi na ba ajo to komi na bano to koli ndongo zana na bana na palais relation to za nga na yo relation familiale ngande na zala ngana quadra on a lifelo soi-disant na lifelo bino kuna na paradis tango zo finga boss tango boss otala nga po sala nga nini tango osali loko anga sala yosko osala nga nini pona ba neo nyonso bosai na nga nini siko ngasi wo na finga tala nanu shadow siko nde na vandi bona ndo finga Sam Chintu ou bien ndo finga Suzuki donc ngamo de na mutemi esala bien te mais na wando koma na point que parce que équipe ko pola te po bino mona ba orchestre na bino soki ba fingi bino ba petit na bino po nde za leader za lokola papa ya ba musicien na de ba musicien na yo soki ba fingi yo ba finga pe muto a fingi mais nga zo tala ba par rapport na et ça la rien po midi za kalongwe pa mutu te to yebani bien
boyebi toyebani toyebi place touta petite place toyali mais eza pasi ta songa na fanda na finga esala bien te ya boboma moto wana papa azaka moko force akofi olobide eza bana na ye eza bino babiso batutu botika eloko wana napesi mise en garde soko econtinue bon tofinga na kaka. En tout cas, merci beaucoup. On a Rocky Blanchard à Fongolika, parenthèse, à Souli, la bande de Gonaye, un musicien quartier la tête. Donc, c'est un problème. Malheureusement, mission, on a talé, on tourne au place, ça m'a talé, mais tant que le bébé, c'est que, était là, mais il faut ça, recherche, depuis Irlande, bijou et Diaka Mongolo, on a sur Rosa pour se retrouver. Dans le histoire, quartier la tête, Yoda, Moulonga, Nayumbo, Shingolo, na Suède, on a moni Emmanuel Kimpioka, depuis aux alliés qu'on s'est retrouvés, et puis, Rogendo Kizoba, yopé, histoire on est bien, mes côtés, on est bien tenace aux découvrir ensemble la biseau. Ok, merci beaucoup. Na 96, tant vous salivez V12, tant vous salivez V12, n'avez peut-être sur date exacte. Ouais, 96. 96, vous salivez V12, après V12, yo au Longwe, quartier latin, ok, Zaiko et pas Jossard. Au quoi c'est ça, Tina, au quoi expliquer sur raison yo au Longwe là qui? Bon. Problème est ça qui nini. Ngati nazara na quartier latin, nazara na 3 doublures. Eli Bosso, Binda Pati Bass, Ami Balé, Binda Bass, Ami Satou, Sunda Bass. Ah ok. Boyebi na BCBJ. Ok. Voilà, que j'ai sali a comme leader hein. Ah oui. Ouais, ça l'orchestre naé, ça marche. Bien. Ouais. En tout cas, bonne chance, ils ont les gars bien. Ok. Nazara na 3 doublures. Tout ça qui te connaît déjà parce que na voyage à Afrique déjà tu au Kaboul. On au Kaboul oui parce qu'il faut bangoper nous ces agité bah moni comment moi limité comment so boké voyage faut moi mutu na poste moi limité ndenge zalaka air moko soki ba che bandimi moi ba te belé ta so boké moi 2 OK mais soki ba producteur monsieur comment pina ko limité pina donc mutu na poste bani alors siko déjà dès que tu es pour ton amour mais na Afrique ça là qui déjà tu as au Kabola tu as voyage au binda kei voyage au patia kei voyage au ngana kei sunda bando kete bon sunda vraiment atikala au voyage était na quartier te sunda basa voyage atikala au voyage était OK mais on a beta na très bien OK ouais ba jalousie ka tu ba ka lokola wana mutu na ngai ya uta na école na ngai babi o mutu ashado do ba obenge mutu ashado ba ofina eba OK ngai saki yo sala kaka soki ya esimbite place ezaka esimba na ndenge sala OK tout ça là bon siko kope comment siko que non il faut pas siko yo tout ça là que voyage pas poto ba basiste ya misupe ba banda pe okende mais po ba kende fonga pe na ndima ke bon voyage on na tikali wa ke nga pona ngai zaiki na ngori pe na ndimaka yango déjà que non bon pour zaiki après V12 il faut tout ça là ultimatum déjà na ndima yake non bon ça va basiste moko kende ndé bando kabola ba voyage da banzembo pe zaiki bongo na banzembo po beta na studio yo beta sur 3 nzembo sunda beti binda beti 4 tout ça ka yom tondo beta basse. Bon, à l'époque, ngam nanda ko beta kaka. OK. À l'époque, ngam nanda ko beta kaka. Après bon, tango na benda na moi muke. Ndé apesa ikulwa. Et lo que c'est important tango sala. OK, c'est etambola ka mise à souffla kana voyage. OK. On comprend un voyage, ba concert, donc c'est ça. Moi déjà ceux qui ont voyagé et ça va déjà bien. De l'eau qu'on y a comme malé malé. Moi quand tu as mutu, au coup il y a qu'à tous ou emballement ba privilège n'y faut pas payer ça pour malé malé. Déjà on a ça qui est négociable. Qu'on fait un obéng en andeni. Tant à mécaïng en Afrique simbi, à mécaïng en la poton abi normal. Et à au risque bah ça il a qu'ici. Pour tant bah ok pe poton au baé bah mon aké. Ah t'as surtout tout ça shadow na biso ma bé pamba. Et à n'angoka amboka. OK. C'est ça. Donc dès au salake 3 doublures. Mko mususu moi lisolo moye kaka oh via zolinga azwa mutingea. Mutingea oh ya Zaiko. OK. Na boti courage ngabino
na côté livenga vie lisolo mo ezobeta make yoza na besoin mutinge ya rejoindre biso na ndenge mabete na ebite ngala za déjà na 3 doublés toi déjà na problème ba wumeli il faut ba banda pe voyager OK parce que ba comme 4 parce que on a net pour na voyager donc faut na zelaka après 4 voyages 5e ngana kenda moi te ke simbate mutinge ete mamso abeta koleka non na banga ite parce que azwaki fimbu akotaka azwaka fimbu tout ça yango nde to salaka na ebo otuninga ndeni na longwa kati OK pour comprendre yango siko na bandeli obe na si vivia en tout cas ngana ibi makambo wana te en tout cas ngabi TV en 3 ans na bulu wana so ya koti ngana tiki na ngaya comme ça oye bandongo sala parce que wana community ngam na komozwa retard okomozwa bango pona ngai eza souté pona yo moko parce que mutu moko ko za na 4 doublés était c'est trop 3 wana déjà ba beta bien est-ce que ya au baxa na ebité lo ni ya au baxa o te en tout cas eza na ngoka ba les ondi benga ba eza bongo poso eza bongo te so ya coaching na longwe nanga mais si na ngote et l'équipe moi quelques semaines comme sous to répéter na monika patron na Oshwe na 565 place studio ko fiezali studio ça rakuna ils a rappelé na Montfleury OK ouais tu as 2 studios OK ouais merci et l'équipe moi 2 semaines comme sous to répéter tout le monde a prêtre à côté et mon boss à côté ba ndé nini eza orchestre na ngai ba côté na mutinga bisa orchestre na ngai moko o a sipelité a salo lo alingi ba bozona odi pesa na mutinga ya basse bo l'accès na banzembe no mise na nga quoi ngape mna sa na basse na longoli basse na pesi ta on a telemi on dirait ka mutaki no vanda na bimi na nga libanda ni so ta mutaki ba ene boki libanda na dina ngape pale okutana na nzela bon juste on a bimi na libanda à côté pour ça ba terrasse na monaka Doudou Adoula vient Antoine que j'ai sali ya zando ya Koffi Olomide akuta na Doudou abenga te amemanga te abenga ka ndeni ni wa bien ngabi no na bien mais na moni ngabi na moni mutu na bino aye alubi akoti mouvement na ebité bona problème to ni na na compagne te na moni kanisa ye pa vie na akoti ngabi akoti mouvement bi problème ya te ngabi bon ngana beti na ngasisi na oya ça va na bise ga na beti sisi pa bisanga elote na kinda na ngapale so eloko esala nga pasi nga eba ende na kebu po to vanda na biso wana mais na répertoire po muta ko beta na tande nini ils appellent comme répertoire OK okokota ko le canon petitile mais répertoire ça orchestre ça école était donc ils appellent comme répertoire ngai na kenanga pale on a que parlé souci dans les aguinines na ebi ke via comprendre que petit asiliki et pour na souci orchestre na ndenge ya sinité na ndenge to vandaka soki ata via bengate ya leader ako bengo te me mta bengio ako tinda mutu na deje ke lukilanga shadow ko ebisete ke ngai yebisa aya banimba donc kaka ba masao na tanga ba kombo wana bango tu ba présent baza na orchestre baza wana na orchestre basa ba Modogo ba Suzuki ba Lebu bango tu donc ata mutu moko tende na kinda na nga pale nga kota zaiko après ba 2 semaines wande ya mutinge azaka déjà na quartier là te OK na vanda pena na pale ko ni phone ni nini batindelanga mutu te eloko de on dirait donc bana olinga pena ke na longa ndo zelo kende donc na ke nanga na sana bulu za ikoti na ebike mutinge ya koti quartier la teme nga za na bulu za ikoti sko elo OK on se retrouve na za ikonde mukolo mo bo zaka dimanche mo ka ba masa be ozo nga ya to beta saucisse na ville to na so tambola kwa to bae et tout consort les gens ouais to bonga mi to lati to koti na carpa que ville tout ça na biso ambiance et comme hier moi massa moi bisika bula bia le dimanche to kita la Milouz na Zénith na Kasavubu to kita Zaiko bani justement to kana so bina Zaiko démarrer pe carte de ville to Zaiko to kuti na Zaiko pe ambiance papa duda dula moninga ndeni ni to yambani la tsinga oncle ba piso bien on la piste guitare bassiste ça école titulaire bien yaka
Oh ndenge nini ayambia biti yo ozo beta ta guitare te likam nini baninga bazala so ba ye azui pa beti dia lezo alongo li guitare alatinga na ndo beta ti nzoka ndenga alatinga wana abimi na mbala moko akoti na kar na kene pale nzembo sili nzembo na mwe na mo beta ba nzembo bele ndeni dudu abisinga oyebite kolongo te basali ojeti oncle rapisa kene pale abi yo robeta concert mobile nazo beta vision sara sepeli ba olesanga bambongo nazo beta penzako donc jour wana ka nde na betaka ta au concert vide na tunika repesa jour ni no hotel jour Deyom to tunara ngam na tunika repesa jour ni kanda mutingia kanda tenini te na bosa na ngam mutingia akomane basiste ya quartier la te ngaza na nga chemin place pe na longwa na finga mutu te na sali loko te na silika po na soto tali pe bien na raison mais batiki nga doko ndire senga yeke basali so na besoin na nga te na kende babandona nga na tuni ba répéter muponini ba pesinga jour wana pe na yepa na yokuta tala plus de 100 quelques basis c'est test non ça test yo pour ça les tests jamais nga vandi na beta na concert jour wana na ebite za test c'était nga ya kana nga obeta nga na ega na fani na nga ba osala ba test total tingia tika kuna ko longola melongwa ka so elongwa te mais 77 facette c'est beta te sko fobo tuna sko ye kuna longola nini aux albums mobo ya quartier la te ba iso ke mutabeta mutingi mais tant ya tigele album mo salama tant ya côté quartier la album mo salama kasi ba parti ba salaki wana ba binda ti fo tuna sko eloni salaki falaki ya beta mutingi na quartier la tabeta tanzembo monte ata mongo te azana master na ngai beta na ba concert mais on a signé écriture na epena signé non ndenga na signé na zaiko ya za critique te na quartier la te c'était ça donc transfert na ye simba te nga transfert na nga zaiko simba ngana ya taba bibo to répéter massa mobo lui Blaise azaka na oka akoma gérant na flat mobo na matadi na to kuté na matadi na flat mobo yesko asaki neti moi basiste o baebaki tango mutinge akeye mtanda o répéter na kutake avandi bato osa ba test taba bon test continue lobby to banda na on rap tawe to banda rap anga zo guitare ngana na su guitare nga kota nga za iko nanko OK na lobate ko na yo kota toni na yaka na kota to bando répéter penzemba oye salinga yeti kali elembo to bandi ta to bandi wana après semaine wana donc na bando ya rep pas concert test EP si là abesi to zu basis na ni dit album au beta na zaiko 77 x 7 to beta comme de nzembo nyonso kuna pocha nzembo na cha nzembo te za nzembo ya ezaki single ya ba nzembo ya ba administrateur ya zaiko na nzembo ya vie na oncle ba pisa basiste jour en kutu vie limbisanga na lobi on le écran jour en kutu kuta na ye na meko poto lo sa studio na meko sko jour fa sko basiste ko tsara na fo yim tu fala bet sko aye na ka tanga ye akutenga sko na banda studio aye singa noko neni neni lelo biso be ba changer sous programme ngabi ve ba changer sous programme on dirait lobi abi ça va ngala leki na ngabi kende bien a démarrer kara ke tanga kara ke na limoité ba be likuna bon tour basiste ngasko na koti do nzembu ne pesa laki do na betala nzembu na asilika ya on a sengi bolimbi sit a otala en tout cas merci tanga ya ba ise no ba si ba betaki ba ki se yo kande petit beti ne vie dans zaiko vanda ete pani bon en tout cas nga lukuta mabe na zaiko balingaki ngai tozaki pe na succès banda ko leka nango bien mais modalité genre ya paiement na bango e banda ko nanda ko se retrouver ça futa ba tuté te genre ya ofuta moi ndenga banda ko futela nga wana nanda ko se retrouver te et puis dans mon ara et banda simba te OK mais nazaki na choix te nazaki pe na posa olongwa te do soki batindela inga mutu te pona zonga quartier latin so batindaki boye na ngana kete batindela ronani retour na ngai ezaka dimanche moto obeta na Zénith na Zénith quartier latin banda obeta na galerie Saint-Pierre na Texco dimanche onga na bimaki na quartier kara na luka mo place moto vanda na ba master nazo bimaka na prince na moni Edi Badiata na boduga
Voilà, et à Nana Boudouga, on a pena donc pire petite sœur nanga et donc mbote place à donc il dit badiata aina ka a moninga mamu pe ya za na quartier la tête wana ba il dit badiata wana donc ba tout monde na quartier orchestre na quartier bureau so za na mutu wa il dit badiata et a passé pour ne chèque ça na orchestre donc na expérience on a mona ngonde ba ça na quartier la tête na ndenge tango ba kena fali talara fallait à libérer bata bureau presque tout asi bango qui va na bino na poto mais yo il dit OK était otikala ti lelo bana ba uti na États-Unis ba OK ti lelo ba ali ndongo moni mamba ya fallait zo mataka au bureau et ça me ça yo sala donc il dit wana donc blague était place ali donc ya donc continuer konduku salaka ndongo salaka allez et dit badiata yo péché au lisusu donc il dit badiata ndeni to kande na netu ndena obeta lisola basam basaka la bango soute mais toi na biso ka kinde ko na biso nde to sala OK donc ngala sa gisu na quartier la tête mais place to vanda ka na milieu na biso to sa ka na bedi badiata ba tutu wana to sa place mo tanga benga ke ya barbecue mo bo ezali nga mais ngala za ndule kalate ya ngala za ndule kalate ya yo benga ngala ke barbecue ndeni o te o mela te ba petit mo baza wana fallait to keneka to sala présence to bima ça va to continue ka donc barbecue en place que nous coûtons côte sangana le pango donc to côte ti la ba sima nzoga to na coûta ande na quatre to komi pas to komaka na porte mo bo gaya klaxonner ba fungoli le pango mo lai donc côté c'est to baluki na sima donc na mona signe barbecue te nini te mais tant to tourner na sima na mona jeep mo bo na ebi ke jeep ngwa kofi na talimba mo edi badiata ngabi ya jeni no salinga bi ya sola kana vie wana vie na biso sola na vie ça rien ngana sali kaka o via tindinga yonde muto sola mi ça va vie na ngabo donc ngana ebi déjà que so via beng ça que pour récupérer ngamo na sa motema na zena bulu teke ngabi ata via ebi singana zongo na ebi se a TV continuer nous tikanga petit nous na van so za na besoin na ngako bon idée na ngeza e bon kotipe na kotipe via pemi azaki yemoko afai na a préparer ba damas ba nini petit na ngandanga nini mukonde boende nini vienga bia mamuka ya mokili nini fanda ko ngama na bengi to pema to dame to ba bia vie ya ndenge nini pepelo mela nini fandi edi utalongwene wana tutikali biso mbale petit na nga wana za mouvement na yo fozonga talaka nga biavi na ozonga ndenge nini ka boye mbala moko tokutani ka bona songo moiteke na hape na batu futo fa na bango to sola na ebisa bango bia batu na yo wana osola na bango ngabite batu ka ya palais to solo les alongo problème te yo za père na ngai izaka ke ba mabemo bo ita so ile kai to ko soigner ba nini yana ngelo kwa gravité mais ba semaine prochaine moi le to a dimanche biso beto na concert yo pour na concert bité ngaku pona ngaku tu donne na programme na photo dio no ka concert ba ninga bité beta no concert ngapena beta concert mais lundi to ko kutana na ina palais na ina mwa batu na nga to pemi to sololi to eba so ndeni ya bae pas problème yate pas abimisi moi 500 balles ça non bon ils ont moi $500 payé car pas la chena merci abi na bima bite ya non monsieur Zalagat abimisi sous moi 200 700 na bouja bitante na mzela la simbisu koto pas abimisi sous moi 100 800 na bimi pena na bima bengi Rocky ngabi presse yaka non OK bon mo so bosanya baxi sous 100 et sali 900 makile panza na simbango kala na zaiko wa no simba wote ozongo Pia tukotina kare de aya tikinga tanga tikinga via bengi sus boza pio bo pa bozonga na to zongi ti na kwana yimo abimi na jipa bo di OK na yo asinga yo kota na koti to zongi suti place of faina kita abia otikanga na ntulu kana mutu moko ta suka me côté
ya Bumba to kiti su côté moko boy su so to keli su pas to liki mutu moto sololi pa bimisika carbo wa tiché na likampa wa ayoko vena biso moko boy pauvre vie bonganya kufa boy tanga komia na benge na phone yaka non abengi Blaise Bonganya okay abengi ayewa na petit yo mais petit nini mais petit au mouvement nga bivie nga na boy teme na minute o talaka boy talabo ba vandi singa na donc nazo moral moko non nazo ati le moral wana penati kao siko tongo zonga ki mutinga leka wana mutinga aza na quartier la tête siko tongo yo zonga ki ozonga na poste na yo to komena mutinga aza na quartier la tête wa siko wana mutinga ya kuna esimbite mutinga yo ozonga siko zaiko ayo kutanga nga siko na vanda siko na ngwende nanga neti ye akutaka yo na quartier la tête ayo kutanga siko place yo za nga siko na vanda siko e koma siko ngwende nanga okay donc so na pesi eta obeta te donc volonté nanga ka mutu pa lo balanga te so na retard na kuti azo beta donc na cheka boy ye mo longoli apesi donc c'est ça voilà mystère nzambe il faut pas qu'on envier et pas baninga lelo ba mission to lo ba orchestre ba mitema la bango beti et pas mo pa o bato ba zo ba jeep yo belo ne sali ba zo ba jeep elo ne laxi so yo po yo zo jeep tant sou pas la bino na ba o calculer ba pemino ba bateau tant yo yaka quartier la tebo biso zu ba jeep yo zuite bateau o tika kuna ba su ba bateau mutu vanda ne pas na bango partout eza bien partout ezalaka bien bandeko na ngana pemino conseil partout eza bien et ya te pokuna ba o kabola ba jeep na ya te mutu vanda na parler na ye o ba bombeli bino boyebite biso pe to yebaki te ke via o vloba bonde za ba petit na ngana sa bino ma ba cadeau boy ezaki nango kaka na yebike ba leader et tout surtout na ndenge makambo mo pa o salo mutu to ando kana pe asombela ta moi ba ne mo ba vélo boza na bino Rocky tango zongi tango sali retourne dans le quartier latin au côté quartier latin ils ont préparé voyage à Olympia na Zénith et là on est cela qui est okendete bon ngai donc d'abord on est Olympia ndé groupe ya Modogo ouais qui na sala académie OK siko ezaki nini tango ngana zongi pour n'était pas ya ko faire le ministre arrêté azana orchestre et voir Jacques ils ont bêta ils arrivent na succès ils arrivent à te foka ngana zonga donc ils arrivent na likamuro boy à comprendre déjà que une équipe naie bazo linga ba triquer ba sala de loko mo mais moi ba doute ezalaki est-ce qu'il fallait que yebake au cas où bakei a au sala nini face à na prise d'ailleurs des prises nga siko na sa prise wanga yebi na ngati ya mona kiza prise pe zalaki bongo prise na yeke non faut blanchara tanga réussir kozongisa ngai ayebembi aye na ngai to kende tourner moko boye to ke après Zénith OK on siko na longo zaiko na yeti OK ti siko ba tourner kuna na zaiko pe biso pe to préparer to ke nga tika pe poto na mesa na zaiko OK otiki poto epe koto kepe poto ngote tant na ye to kende Kenya photo ke Kenya après to zonga kin to ke poto ce qu'on t'a to komi na Kenya ba to ke Zimbabwe to ya Kenya ba voyage belé tout ça lingo tourner makasi na Afrique et aux attentes comme juste une semaine avant to ke beta Olympia orchestre mobimbezaki na visa te sikoyo ba visa wana visa te ne besoin ba passeport côté l'ambassade demande déjà visa ezalaki OK ba invitation to yaki côté na ambassade ya France na niveau ya kin OK sikoyo fallait soto silisi to zongi ba passeport ekoti ba beti ba visa tout des nord sikoyo ba temps ekoki nyonso et kokélation na Kenya OK donc photo beta Olympia neti samedi ya semaine prochaine parce que biso salia to tika isu na concert moko ya suka weekend oyo neti samedi to beta na Kenya mais samedi wana to beta siko na Olympia
l'état to longa su Kenya to ya kinto sa nini sko tutali ke ayo benga producteur bazu invitation na ba boki on sko net na ambassade ya France ya Kenya. OK. Vous comprenez? Sko basi ba kotsa ba biloko sangai. Sko à partir à Kenya nde ba kotsa ki dossier na ngai. Nde siko le ko ezaki ya pressé ba douta ki dossier na nga. Yango ba rejeter ki dossier na ngai. Siko ekomaki Suzuki azaki na moi problème on a Kofi ekomaki ou bien bon na évité makamba compagnie obi ndenge ezalaka wana compagnie ndenge ezalana okoza na comprendre na compagnie ndenge bosa wana yo za na problème on a boss na doywe ye moko siko dans l'ombre ya oyeba te vana oyeba na ete vana koza na problème mo bo yo ebi problème ngote mais na ta compagnie. OK. Nous avons problème moko boye oyo ye moko Suzuki ayebi Kofi moko ayebaki moi problème mo ba sai ngana ayebaki te donc pas Kofi il fallait que Suzuki akoko ke lisuté Suzuki a aucun voyage wana te c'est quoi ba noko linga négocier ouais normalement. OK. Est-ce qu'on négocier est-ce que ezaki ba négocier au lieu ba beta visa na passeport ya Suzuki et ba beta yango ce qu'on a passeport na ngai na ambassade ya France na Kenya. Voilà. Okay. Donc ba beta visa faut ba beta la Suzuki faut ba beta ngai. Ce que dossier o est complet Suzuki dossier Suzuki est complet. Na ba ndenge batina ba invitation depuis France iti nini c'est Suzuki. Mais leader alobi ngai eza ba mission na nga na lingi ye na place na ye nga na cheye. Donc l'ambassade là mona kango louche so que zalaki awa na Kinshasa ngeke leka ngana ngai na kinde Suzuki nga tika la Suzuki na binda tunga to kene ngana parti. OK. Mo ndenge zalaki boloko ezaki siko na Kenya baboyi baboyi binda zalaki na kini ya tikala na kini ngato zalaki ngai na parti kuna na voie fa to ke ngana parti siko mundele kuna abimisi ba passeport abeteli Suzuki visa menga ba beteli nga visa ti to ba passeport e bango nyoso nde to zaki abatu tout bazu ba visa la bango Schengen sauf ngai ba billet dossier na eza flou. OK. Moto ozobo ya dossier na eza normal to beteli le leader alobaki ye loko abaika Suzuki a okende te leader kange passeport asalika eloko asalaki wana Suzuki akendaki te. Donc ngana Suzuki to tika na Kenya bango bazui avion ayebisinga ke Blanchard na sali tout au kende mais bon ils ont un problème te ndingi za ka ba poto ebele ngapa ibanga problème ya te coup de chapeau boké bien akatelinga nga akatelanga akateli pe Suzuki ba vrai le contre to sina so ba vrai balar pas bango bazui Air France biso zui Air to kitara Air Cameroun toujours à Camer to ke to kitina Douala. Tout là, après 5 jours, tous avion, Brazza, tous on a kin. OK. Donc c'était ça. Tant que Kinshasa, quartier la Tekibet est en Zénith, il y a aussi un recrutement. Mais tout ça qui est en haut pour un Kofi, tu as bien que ça recrutement. Et bien, que Bassam Baokima, Bamodogo Baokima, attendez. Bon, biso dans ton zongi, et là au moins, il y a na Cameroun. Tant biso to Cameroun. Tant to komi na Cameroun contre tamo bo salamaka. Bambila bakangaka Suzuki na Cameroun. OK. Nga zara na hôtel ya zara na Cap. Na sala ba démarche papa donc jour na salaka ba démarche na abima puis il faut na sala maramba voyage. Do abima même jour to voyager. Yetan bakangaka e ba liaka e ba la to zara na sala mambutu na balaro nga zara na. On a salé, on a silisi à Bimika, paye, tout continue aéroport, pas, tout suit, tout kiti Brazza peut faire un foutele, batiketi, tout bimakin. Nande, tout bimakin, tout y. T'as tout yépé, tout cabani peut bien, tout le monde en a. Yatikalit, BCBGP est préparé, et DP Mikil. Biso tika ingana na kin. Obi na surtout kaka mon amai. Mais c'est 6 mois et avec que Suzuki a tika na kin. Aye olukae azoya produire a meme Mikili Suzuki a na orchestre c'était tout nous en orchestre on a un orchestre so Suzuki a besoin d'orchestre tant so chardonnay ni na ju cop mo boito die Mikili bani mais c'est 6 mois a betelanga rien
abomba secret aponaka bapetit na ye yolo petit frère na ye moko aponi bato bakangami kaka pa monsieur Simon azwa bango bakuta na délégation ya BCBG ntango Suzuki ayembaka na JB asundola sukunga mpe na kini Suzuki kaka kokunga na mema na mouvement asundola nga na disasa azwi bapetit na ye bato na ye amema bango bapoto soliste basiste drummer bachanteur atikanga na kini mais nga alongola ye Cameroun ti tozonga mwa mwa mona na vie abosani bolamu ba wana ça encore entre parenthèses bango kuna na tournée pa namona ka appel moko nini via benga shadow ndeni ndio zaana kuna na kini ça va bon wa bien on a bien boye pour ndia za na mikili atindela ngambo chaque fin du mois apesa ngambo na nga salaire na za nga les. Oh, il faut recruter. On a recruté pendant orchestre mobimba. Il faut recruter Karazwa Batu. Oh, bah ça bien. Aujourd'hui, na yo attaque ba nombre combien mais bah bien. Nga mota on oya na trier. Oh bah otika la batika le balongwe. O recruter banane. Na recruta Kousa. Jordan Kousa. Wana ko petit na nga moko. Petit na nga bena to tambola yo tala ko to tambola car moko. Dotambola na car na ngaso na longwe parler na ye na juillet to ye to si rep to bimi to kei mama mingu tanda ko linge trop. En tout cas Jordan en tout cas test na ye le ka bien. Na ebité mais il est très bien ça te que pour ça pire ngai te do ba c'est on ba soleil. Oui Muto azalaka la moi problème on a comprenate grand chanteur mais azora problème. On a petit na soleil. Soleil ye na ça test 3 fois. Tout ce qu'on fait le solo to solana 3 fois à ça la peine test liboso simbate yote yando yemba nzembo ayebite azo yemba mais ça m'a bébélé okoko yemba nzembo mais tant o yemba ngo bien te taso ba chanter ba sentir que muto so yemba yo poko yemba nzembo mais tant o yemba ba sentir que o yemba kana yote donc zo yemba mabe zo yemba nzembo mo yemba mabe parce que tu n'es pas un chanteur jour à liboso le candénier soleil aye. Ah, toi, la bisco va chanter baya soleil aïe. Yo comme no soleil, ça va. Ouais, toi un pauvre maître 150. Oncle à Céléo. Il est maître na biso. Il est mutu siko asala ki wana so linga liste pas et bon chef liste en haut. Bengi na habité so ya no so bango balar to bani nga so mbonga mutute. Oh, après ça moi droit pas côté le. Rien, ngeza ki bena boulot, via c'est ngara. On a besoin il y a un très bon musicien, bon musicien zoana ba bassiste, yo bassiste mais zoana ba bassiste, zo ba accompagnateur, zo ba soliste, zo ba drummer donc zo orchestre. So ata 8 na poste zo ata on na roya to trier. On a trier. Mais yo zo déjà o ya bien te chap. Soleil à sala pena test, yemo pena mona pena que non rien. Mais ce que ba doit bisanga que ti po emba danger mais nini aïe bien mais comment vous testez en obo habité aïe bien ti deuxième fois ameki abi rien bon le quoi aïe bien kende bon waya petit nanga courage kende kasi c'est préparer lobby soyez ameka penabo rien ngave aki wana kutu donc idée goûter à ta roya souté mais si obike le bar qui est aussi soleil so yembi tour ma ben on a siko troisième tour pas ça la 3 fois deuxième fois siko troisième fois ye to ba ye na ye mettre 50 bo mo saka na musala mais peut toi ya ki da 2 fois mo bimela na ça c'est 2 fois ko kate asinga vient ngai donc na ebisio lelo na osala soki pena lelo na yembi lisusu mabe non il était conscient. Tant que il y a un problème, on peut fou subvenir. Place à Zali à Ebi. Soleil à Ebi. Ah, Moutunanga. Ouanga Moutunanga. Abi soki na Embi mabe. Kobi misanga la porte, c'était mais. Babi misanga taliko la porte. Wana soleil mom. Yemom taloba ngabi bon. Mettre 150. Kanga porte. Soko Yembi faut parce que oh comment déranger nga obebi selanga musala. Kanga porte. Soko kaka Yembi ka ne azo imbana. Donc sala e mukamate. Oui mukamate. Otala winner te. Sala e mukamate. Obi ke jour wana non soleil ayemba. Yango quelquefois dans la vie
non s'adresser na yo anga quelquefois dans la vie au moni le présent ils aura vraiment un impact sur le passé. Le présent. Pour le passé et le présent, pour le futur, tu es habité, tu es bien à l'obité. Oh, les cas qui lobby hier, tu es bien, et si c'est gravé. Oh, c'est quoi, c'est quoi, hasard, mais il y a un moment et il comme aggravé. Il y a un moment comme le passé. Le présent, comment aller passer. Entre-temps, le futur, déjà, ils ont la biso. Tu comprends? Il y a un pas la monara. Le passé est qui est présent. Il y a un soleil, il faut faire tout se référer à ming dans le passé. Talana ba conviction mi pesa wana ou yé jour à liboso test simbité na bi simbité mo mona epena ke yangote ba tu peux ba che bima OK lobi nango yé ngame ya ki ote bon ça va et simbité na bosanyo na mutu troisième foyer na boyi bobondeli la yo mo lobike soki na yembi mabe bimisanga kolo porte na yoki malubano na telemi to keto kangi porte a yembi lokola boma mutu le jour wala ngabi mais bon point ni ba ventir oya osala test 3 fois pourquoi talati na ndenge patron ya ayoka yo talane bo vanda na ye na oya sala na vie na yo na lelo atozaka la quartier la tente mais lelo ndongo zali quand même oza soleil c'est déjà un an yo moka moto yebi elo ni sala tanso zala ndenge oza na stand by bon yango il faut to banga nzambe tozaka biso tout ovandaka likambo na yo na sepeli na yango te na yebi te na condamner mutu te na koteli mutu te lelo ndenge fali azandenga zanaye eza sengo ya biso tu faut ça appeler sengo na yo pour l'habitant yo sala marque na yo na biso la ba fali faut to betelo maboko to quartier latin to ko sala te muninga na yo place to uti na liki moko muninga boya pour bani ko ignorer muninga pour ça mabe ko ignorer muto déjà sali boy et comme passe temps sur na porte na yo o ko sa elo ko bi omoni batu ba ye musane ko ignorer batu to bete pa na ni kara et a conseil nga na pesio na yo ki mwa ba somo boy ngai ngamonde bino pour boya ki na maboko na ngala sa na bino na bersa ki bino na présenter bino pas patron après bo moni ndenge makam na bino kenda mais bo za na idéologie na ngai so muninga zui CP là pourtant yo lobi ozwa biso peto CP là eloka na lobi no ngwana. Merci beaucoup Rocky Blanchard surtout de nous beta masolo to ça la 2 heures d'ita émission oleka to ya prochainement photo sur la mambeze belé mais ça biso nanu na 31 na o sali pembe nya Koffi Olomide ne ba balobara Koffi Olomide aza mutema mabe ba dire nyoso tout ba jetaka ba mauvais sort nyoso ba jetaka pas Koffi ba nyoso ba pe balobara pona Koffi yo ça na 31 na ndimite que ça artiste moi ça na 31 ke azate donc ça na 31 quand ça était botami une année yo oye na deuxième année 31 ans to fêter 32 ans okoloba nini pona Koffi Olomide par rapport à ba dire nyoso ba to balobara pona ye bato baleka pa na ye na bato ba monde bazara na ye na bato ba yemba na orchestre te bata bureau bango tout okoloba nini par rapport ya temps yo ça na Koffi Olomide. Bon ngaso na kokolo beloko mo ya boanya moni ezaka pona Koffi Olomide te nga d'abord naza muto pe na salaki pe ba gafe belé tant pe na kotaki na comprendre pe Koffi Olomide bien te na ndo moni kana ti papa mo bo abotanga na ko sa n'importe quoi na ko ndi mateke na ko sa pe lo mo bo blessé pe Koffi asiliki pe apesinga pe punition na bana ndi mangote donc na yako zo ba punition moko boye o penzake ete ya bato musu ba bipinake tala ndenge basali Rocky Blanchard za kombo mwana Koffi azo komba mwana ya pesanga yango mais ayako punir nga sévèrement o basaka nanga o ba ebiso quartier la te ba ebi na ndimaka te pona na ko monika papa na ngai na ko sa n'importe quoi. OK tango na yo zo bibwanya so leo na vandi boye
et ça pour natalinga bifo na vivre na kofi na positivité donc na kiman négativité donc négativité ça neti makambo kofi olomide alingaka te donc ngakoma na vandi na yeka pona makambo o ya lingaka o ya sepelaka na yango parce que nga mutu na ye verrier na salaka na compagnie na ye donc mutu nyonso ata batu tunde to ale ata na deje ndenge zabo makambo yo lingaka te so nga na ye pembe na yo pona salaka yango yo to ça to za na bien te donc secret zakara ke nde to vandaka oza na maison mère oza na BCBG so ngo vivre bien na leader za na na positivité parce que eza compagnie na ye so lobi kiti yo ko vandaka te mais o nyonso so ko matata liko na ngo mata et na ngo simple parce que so musale sili patron mo talanda mutu na balabala ke lande même ti na boîte ya bise oyo sani parce que on eza era musala te mais tango musale ali so abike musale banda 14h30 avant 14h30 ata 14h20 oye uvani na tawo bandi musala o sala ka musala so musale sili obimo ke sala so babike to répéter ta so na parler na nga parler na nga ba filmaka te yo bimisi chimboko o filmer donc so finga patron donc c'est simple et on mona ba obimisa mutu mutu mabe donc kofi azaka mabe bola moizate oui après mutu azala mabe na ye oui après na bola munaye donc nga secret na nga ya 31 na wana isa ke positivité donc na ebike a so na sali boye to bebana na patron na nga Koffi Olomide donc awa so na zala nga ka boye to za na problème te ne prévane au sola na batu nyonso quartier latin même yemo quadra place ali batu bano nyonso ba lelo ba o mona place ngana patron nga asiliki o bolukela nga Blanchard botala Blanchard salibo ba o mona ngote ba o comprendre te poani na mi pesa kutu mikolo na mi pesa su kombo le vieux yuma donc na vanda na ba petit na so to vandi au moins neti ngam na nouveau donc na vanda na sala nga ka bulo so c'est une intervention na sali pour ngala za neti disque dur OK donc ça na makamo susu côté boulot papa même chef fait ça donner ni côté boye simplement na lobby car boye simplement na, donc sans orgueil bani ne videz pas de continuer boulot. Ce que tu as combien de temps pour l'ongwa quartier? Bon ça li solo moto solo na vie dernièrement to uta voyage na aéroport to solo la kane na vie rambo biso mbale ka singa yo siko so ne to longwe quartier la te nga so na longwe quartier la te na koti la na bureau quartier la te donc on est dans le quartier latin on a long quartier latin na koti siko na bureau ya quartier latin beaucoup na suna na musala osala. OK merci beaucoup Rocky Blanchard membre sola eza tellement ébélé 31 ans surtout dans nos betali solo to aussi saliloté merci na Jean Bouzi depuis Irlande merci na yo merci na Gédéon Vaya Héros et Bene en tout cas merci beaucoup Nande Botali Bisso nayebi ke batu basa ebele Botali Bisso to ebisi bino bino boponer Rocky Blanchard to rosala tout to ya deuxième partie émission pour à part génération ya ba Soleil wanga ya ba Jordan Koussa génération musuye na sima donc tout de beta masola ba génération ba mineur donc dans cette émission aussi la télé est aussi de dépasser R 20 mois dans la caméra Sim CC merci beaucoup pour l'amsa qui toko depuis Paris mais non tu que un artiste na bino ge moi ça m'envoyer Sabino et le seul ngara passe pour guitare et mais siko guitare oye courant PKI Afrique mawa Afrique mawa moi bête zate donc ye na tike une artiste na même balasima na décortiquer tout cela toujours là qui ça et ça rappelle moi coureur ça na guitare pe pour la libela ouais moi papa na bik merci na batunyo so batali biso donc na rasi bo sepeli nga na inventarate esa histoire na lobby ba réalité ba vérité o eleka o sepeli na émission tout ça là en 2, 3, 4, 5 parties à Koko Koma toujours car na site n'engezali à Koko Koma la biso to yambaye bien et on a remercié na batu belé o basungranga on a autant à comboter donc ya na na cœur problème ezate na pesimbote na Dadou Vendôme donc moi na mayungu seti ande voilà ande donc
bana Londres donc tout ça na ya ilema mokolo place oyo mikotikela so place pour tout ça la émission na so kitoko oyo to wana Nancy Diomi maman na Michel Pichou Félicité Ika de Young Ida wana yeto na kati Allemagne donc batu baleke belé tonton Siamuna Patrick Kano Didier DDK na kati ya Suisse puis revient na ngai wana donc Lewis Finda 100 mètres na Bosanité Jean-Louis Ilafa Bijou Miantezolo c'est ma petite sœur qui habite en France papa lelo Ali donc Ali Tokyo papa lelo o na lobarate yango wana Maki Mandalala colonel Samatone mama Wiva na London wana donc mona palais yobino mombo yebi tous pepele ambetolo DAP 24 fois forme. Ouais, maman Likelemba, Emiline Zemba. DAP 24 fois forme, DAP Ginkela, donc na 4 zones pour les Kanza. Bon retour déjà na 4 Allemagne. DJ Moulunge, na 4 staff na biso gare centrale. Maître Nova, donc grand maître Nakati, donc il y a ma tête, Tabou Sanité, Merveille Rambo, on a porte-parole international et quartier latin, SB Motors, Serge Badila, on a Tabou Sanité, on a nos zones à solo, Bazoya Obongisa, nos zones Nakati Kisasa, Colonel Samaton, donc on a bandé sous Colonel Samaton, donc on a Bossani, donc on a Bossanité, c'est qui boit à cœur, donc Bozangira guitare. Bayo, à la prochaine.